Abana. Comment ta salaire bakati mbongo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozole langa livance. Olingo bubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo kosa ka biso. Tata, loko lo bito funda toke de funda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tukenda. Voisin na yope. Biso pe ba magistrat bakati biso mbongo. To kamwe. Yo nazo koma plainte. Na pesa avocat nanga to funda l'état. Na mbongo ya pasi boy. Toujours funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que Kozalaba Katibino Mbongo Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je Libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Il est enseignant. Tout ça concerné t'es? Papa, nga mobile nga za policier. Ngai na kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malades. Avec Sensap, retraite il y a agent à l'État et ça sous le cambo kobanga te. Retard ils à la kate, nkoko so ils alité. Quelle est la condition tous y ambila ba retraité? Mais quelle est la condition? Nous sur le biais malade. Et bon ce qui agent wana kofi. Soki agent a kofi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti soki a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Ça que ça pour la retraite. Ce qui est dans Sensap, retraité à l'État, vous aurez le coup de la Kalako. Exactement. Ok. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na ngamutali boss. Eh maman. Ezali kele mbate. Ezande po mokolo papa a besoin pension. L'État a foutu à le rôle fonctionnaire nyonso pe akele la te. To pe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail, bazoyer en charge. Et nous qu'on bâtit mon sali nyonso. Ou à foutre à l'État, bakobanda tailler moi quelque chose. Pote, tant qu'on a pension, l'État aille bako foutre à gailler. Voilà. On s'en solide. Sensap. On a lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Vendredi 21 avril 2023, ba papa, ba mama, bandeko, na pesi bino mbote, bisika banso oyo, bino bozali. Merci mingi na bandeko banso, ba téléspectateurs ya Bosolo Télévision. Merci na bandeko banso, ba kota la biso, na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup na bandeko banso, pe ba kolanda biso, na mikili ya bapaya, bisika banso bozwami, to pesi bino mbote, mbote
mbote mingi parce que mokolo alelo toko ça la deuxième partie ya émission en bosolo na politique ya mokolo ya vendredi et pas wapi o penza to yambi bande komi balé na kati ya plateau na biso moko ayi na ngambo ya union sacrée ndeko mosusu ayi na ngambo ya opposition ya lamuka et sikoyo toko sangisa penza makanisi sikoyo penza bande ko bako pesa o ezali ba penser na bango ezali ba point de vue na bango par rapport ya maema koleka na kati ya République démocratique du Congo na yango wana tokozwa ndeko ali na plateau déjà na kende ko présenter bino bande komi balé na zwami na bango na kati ya plateau na biso ya mokolo lelo to ali na ndeko Claude Ngoma o azali cadre na kati ya Nouvel Élan et pas wapi to pesiye mbote mingi mwana mboka Claude Ngoma bienvenue na kati ya boso na politique. Merci Mingi Mamelo na invitation na yo, surtout na invitation à Bosolo tango comme la kabiso, surtout Mingi Ngai na Zwakango toujours en priorité et que tindanga na bousculer ba programme. Également na kopesa pembo tena débatteur na ngai après-midi à lelo, bien que naza na préséance ya kopi présenter été mais au moins na anticiper na pesi mbote. Alors, na profiter mbala moko na biscuit na ngai Mamelo na moni mboka na biso kisasa o ezali gerete. Bakambia kisasa balingi koyoka te. Ngobila na responsable ya ville province ya Kinshasa balingi koyoka te na nzela oto kobenga moyibi ya koyiba biso ba kongomani mosolo. Tobeta kimbela na o etali ki Kalungu Mamelo lelo ezongi lisusu. Ba camion oyo eza na forma ki Kalungu yaka ko kongola biso mituka na bato ba parquer mabe na nzela. Na bato ba parquer mabe. Mais na ville à Kinshasa na senga kangobila la kisabiso ba parking ya la kawapi. Motu ko wana koya, motu ke telemi bien ya park alongo liyo wana ba remorquer yango eke kan lufungula. Siko tozo senga ngobila bimisela biso cartographie ya ba parking ya ville à Kinshasa. Pamba te to lembi ezali escroquerie, c'est du vol organisé Mamelo. Motu ka wana eza ya privé. Privé azo sala na la police na hôtel de ville. Soki bazio mutuka bongo bakena ngona kan lufungula amende 200 000 francs. Wa parete oyo ebimaki na ville province ya Kinshasa pona ko fixer ba amende transactionnelle wana. Ezalité comportement o ezali mabe ba pratique o ezali mabe. Kisasa lelo tozali ko souffrir. Banzele ya lité. Carburant ya litalo. Parking ya la kate na ville ya Kinshasa mobimba. Banda basala ville ya Kinshasa telelo. Parking ya la kate. Bon, bangole ba la biso mauvais stationnement ya nini nokomona mituka telemi bien biso nyonso parquer nzela moko mais bakoya bazwi motuka moko bakena bakokena nango bongo okokoma na lufungula okokoma kuna bayebiso yo pesa 200 000 francs et ya grave Mamelo ya lini kuna ata moto moko te ya degera daza na kati wana na lufungula kuna nazate notre perception kata makati amende transactionnelle 200 000 francs ozo futango papier elité yango na ko seng nazo dénoncer ezali escroquerie c'est du vol ezali mbongo ba contribuable soki mbongo wana ezali ya solo taxe wana comment ba man transactionnelle wana ezali ya solo et que gouverneur ayebi yango mais batela biso moto moko azala na dégerade bakateli biso coupon ngana kena futi na banque mbongo ekoti na trésor. Mais mbongo wani ko kenda na ba poche na bango moko. Nazo senga awa monsieur le ministre de l'Intérieur tia ordre. Tia ordre. Ngobila alembi tolobi bazoni ngoyoka biso te. Ba autorité à la police ya ville province à Kinshasa. Tolobi ba koyoka te. Mais finalement voilà. Ba OPJ ba ko tonga banda ko na mosolo na biso. Merci beaucoup parce que ba mbongo nyonso singela ke kota na trésor e ko kena na trésor te Mamelo. Voilà tokota pena na développement ciment. Te na ko solo la bokita na lufungula bokende ko tala bato ba ko futsa ba mande transactionnelle o ezo sele comment dégérer des alités donc ils a passé. Na pesi bino information. Ça va, merci beaucoup. Toali pe nandeko mususu ali na kati ya plateau nde na lobai na ibandeli ki toali nandeko moko union sacrée bato openza bauti ko signer charte ya union sacrée mwana mboka Meda Kankolongo azali président
ya parti Congo en avant mwana mboka Medaka Nkolongo mbote na yo. Mbote Mamelo, merci na invitation. Mbote nandeko nanga Claude Ngoma to monanaki imwa kala, merci ya ko partager plateau na ye kasi maye ya lobby et tout isingai motema pamba te oyebi Mamelo toyaka na etando ikete kotalisa ke biso toleki ba ebaza na bandako politique basala kayango atabole na ba tendance mais pour le bien-être. Omoni yango moni etumba ya Congo en avant parti politique na biso ezalaka boni na misala na biso na makati na biso tokotinda Congo ekende iliboso. Moi ce qui m'étonne là où on cherche la police tozo mona yete. Malgré le changement, il y a jusque là, c'est là vraiment tu connais le numéro 1. Il y a la police, Benjamin. Nazo Zenayo ka Tonis Naye. J'attends beaucoup na Peter Kazadi. Même Mona qui passe là. Mona qui passe, c'est nomination. Zelani mama. Ba ina nusika. Peut-être que ma bezalaki makasi. Mais babanda ko poser ba première pas parce que passe yeli makasi ndeko nanga ya zoloba awa makambo ya parking. Mais je regrette que Mamelo bino bapandi sangu bosala ka ba reportage na mboko Kisasa ministre moko ya provincial ya transport azeli ya Kimbanseke kombona monsieur Mbokoso ali kozwa mbongo na Moi Mamelo on ne mutuga muke opesiye 2000 ya munene futu 3000 tope 4000 francs mo solo ba ko kwa na moto nyonso akotika moto kana parking otika mutu batu nyonso ya ba transport ozomona ba ko futaka yango parking ezala te na retour balobi ke mbongo na to sangisa to tonga kasi parking ata eloko te mbongo wana balobi za ba millions ya ba francs o tato yo kombo mbokoso akozwa mikolo nyonso parking atongate na kamwaka ni ko bengisa na assemblée provinciale okumona pe gode soto komi dimanche la tilangi na bandi ko ngala olie ya ko bengisa ni bato oyo bali kozo musolo. Est-ce qu'il peut nous expliquer cette escroquerie organisée où on nous escroque na moi? On n'en parle pas. Yami balé Mamelo comme ça ne suffisait pas baye lisusu bayo bino bato a moto ko banda lelo bon futaka pe 1000 francs Mamelo ba moto ezali boni yango ya libelé hein ressuscite ezali soki bo futi to kotongela bino pe parking. Mais musolo nyonso wana nakamwaki na monaki IGF alingeta ngobetsanga mabako alobi na banketo ya sali akutike ville ya Kinshasa musolo zobunga tisa kuna fe ba organiser théâtre moko ministre provincial ya finance a démissionné ba sambisi ete elokote elalindenge wana donc mutema passe ne ba ko nyoko la biso boke la biso mawa. Mais comment wana la police ali prêt ko toka ka mituka ko kende nango na kali funguli kasi yaka kulu na place ezali luka la police c'est comme on a bango pona ko tombola mituka ba ko bataki tozana ba tenite wana ba ka ko tombola bien. Mais là où la population zose la bango c'est très grave. C'est pourquoi biso to lobby ke ministre na biso intérieur aye tozo compter na ye tozo compter na appui ya oyo batie pour la ville de Kinshasa comme pe na kangite asala ke misala pona kanga kombo ya remplacer Kasongo et tout mon appel na oyo Benjamin Bachatonis Mamelo yaka na Kanluka vivre kulu nezo le kawana mais izaka na Kanluka nazo ya malembe voilà au moins kulu nezo le kawana. Chose grave yaka awa na commune ya Kinshasa na kosenga pe obatie pe kuna dokola mukambi ya la police na commune ya Kinshasa wana toko yo kambote ngana koka moke na Moi na bien na Moi ozwi balabala oyo Kabinda Maluku Chela Katisa komati na Bokasa. Mais Mamelo na Moi bato bazokota ndako
bakobunda pendant 45 1 heure du temps okomona policier azoyate maintenant traitant tu trouves la police wapi na pongabi tracasserie moko ekomona na payage la police eza na pongabi kanga moto na baminduki mais là où la population vous attend ngayo comme kopesa ngai passe donc je demande na même ordre d'idée que Moussala et Salema le mal est tellement profond que on attend beaucoup de la police et puis bay oyo bazotombo la kamituka Gentini Ngobila natanga ki mukanda na yo moko opekisaki eloko wana. Moi, je discutais personnellement. L'homme de ce que je lui ai posé des questions. Kokutani quand même. Oui. Tokotanaki na fleuve Congo Hotel, na Mounié, et na tourné. C'est que yo kolobate kenga na plateau na taka. Nga un problème na yote. Nga le problème est gestion na tourné mutuna. Ça, je n'ai pas na TV. Na tourné boni, monsieur le gouverneur. Au signa mukanda arrêté moko. Ke bakende kobuka bandako na 12e mairie bato batonga na caniveau e boni na moni vice gouverneur na yo mamel ba na en face na moni vice gouverneur na yo inde ake na 12e mairie a sali même une interview ko loge bakobuka bato wana te po bango baza na ba norme alors que yo sinyaka mukanda webisa général ka songo ke bacha la police. Je le pose, monsieur le gouverneur. Pourquoi bozubuka ba maman musus nde ba zoba voilà ba obaza kuna. On doit prendre le sujet du jour. Je peux vous étonner. Ayebi singa ke ya yebi kiteke makambo kuna sandenge wana ye senti la signature na ye. Mais si c'est comme ça, pourquoi les autres bazo fanda kuna? C'est pas normal. Voilà. Donc c'est que biso to ya contre muntute. Tozolinga ke basala musala na bango ndenge longubani. Alors, comme je parle d'une manière officielle, mais là, il faut tous avoir sujet du jour. Je dis yango yo te mamelo. C'est très important ya o, c'est très important. Biskou yango yo bomba ki molai boye. Mamelo, moni makambo ya Katumbi, Bemba bosi ba yebani. Mais ba oyo tozolo ba yebani te. Gentini pa yebani, allez-y. Moni ba bato bazo buka kabanda ko ba yebani te. Muntu ko bela bango azate. Alors, Jacques, dans le bique, non. Beaucoup bukaka batouana te. Donc, gouverneur et vice-gouverneur, baza même langage te. Na zone banayo ke non, mukanda o ya 12e mairie ya signaki na concession se Fourco, na tuni pona nini bazo buka kuna te. Parce que ya no baki na kasongo à l'époque ke bakende kobuka. Pourquoi bazo buka te? Ba mama oyo, ba fonctionnaire oyo, bango ba tonga vina banda kuna bango na passe. Pourquoi des poids, des mesures? Voilà, merci beaucoup. Merci, Médard Kankolongo, très cher téléspectateur. Mais ma mère, pendant 5 secondes, s'il vous plaît, on va passer un message. Médard, oh là là. Il y a Kishasa, Makambo Bozo San, Botiki vraiment Bokoso. Parking boy. Merci beaucoup. Merci Nabinoka. Merci Médard. Merci Médard. Nous avons 1 heure du temps, très chers téléspectateurs. Et pas Iwapi, Tokoso La Penza, Maïma Tali, Makambo, ya République démocratique du Congo. Moi, Mboka Claude Ngoma, Ndeko, ya Nouvel Élan, Tobandi, Masolo et Painayo, Biso Banso, Tolanda, Kimikolo Lekaki. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement dans les réseaux sociaux. Fonds monétaire international à lobby était RDC a présenté budget il y a 16 milliards à présenter. Il faut plutôt budget il y a 3 milliards. N'est-ce pas que tu se rattraper les sous na réalité moko peut-être tu ngai tout échappé na yango mon mboka. Bon, Mamelo yango moni lero balobaka na lopoto mentir il restera quelque chose. Budget à 16 milliards. Lelo et monisami semboke budget wana izala nango ya lokuta. Budget wana izala c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que budget à 16 milliards. Avant to comme un budget à 16 milliards, to utaki na budget à 6,5 milliards. Alors, nandenge batiala ki budget à 16 milliards, ce tolobito cote dans la logique, budget à 16 milliards, ce n'est qu'une prévision.
touti na 11 te. Bon, touti na 11 milliards. 11. Tokei na 16 milliards avec un réserve de change, il y a 4 milliards, c'est ce qui a été dit. Oui, touti na 11 milliards. Mais na budget à 11 milliards, chaque fois un exercice budgétaire total à taux d'exécution. Parce que beaucoup de budget même il y a 20 milliards de dollars, mais na taux d'exécution au moins na bosuki tamso na 60 ou 70%. Aux Hollandais, donc il y a un exercice budgétaire. Batomingi bakanisaka tamso so balobi budget à 16 milliards et kembongo ya libo 16 milliards. C'est à mobiliser. Le budget de 16 milliards c'est à mobiliser en raison il y a prévision budgétaire ne ba osala. Mais na kati wana total à taux d'exécution. Et na taux d'exécution nango total à liboso combien la République va mobiliser en interne. Otobengaka mobilisation en ressources propres. Et vous allez combien? Et puis tokende na otobengaka mobilisation na ressources extérieures. O etala ka Banque mondiale tout na ba organisation misusu o etala mambi matali mosolo ndenge ba yela ka biso pe na ko soutenir budget ya mboka. Mais maintenant na 16 milliards au bango batiaki prévision à 2023. Mais soko tali ba recette na biso ya mboka okomona ke déjà na trimestre à liboso to saleli 500 c'est 500 millions. To saleli 500 millions. Na trimestre à liboso. To c'est 500 millions de dollars comme recette. Mais maintenant na kati wana soko zui 500 millions oyo oye kotala sikoyo ba situation oyo toza nango na terrain. Okomona ke République lelo est commis asphyxié. Pourquoi? Parce que un paiement est allé partout. Ce que aujourd'hui, par exemple, ba bourgmestre, bazali impayé. Ba oyo ba uti ko longwa, o ba kendeki, ba tikali l'état tikali na ba nyongo na bango près de 20 mois. Ba o ba kotina ba futamité, frais de fonctionnement, ils ont payé ça m'a pété. Soko kena ngambo ya ministère ya le ministre provincial. Gouvernement provincial, Bazali na 25 mois impayés. Sokozi ba député provinciaux ya ville à Kinshasa, Bazali na 5 mois impayés. Sokozi ba député provinciaux ya intérieur, ya ba province ya 4 ya Congo, okomona ke Bazali na ba 17 mois impayés. Tala situation au tozali na yango. Mais c'est quoi juste? Qu'est-ce qu'il y a l'été? Elle est vide ou comment? J'arrive. Dans la carte na yango, au moment que agent et fonctionnaire de l'État basalien payé. Nicolas Kazadi a promis aux agents et fonctionnaires de l'État que akofuta bango d'ici là mois de mai. Et qu'est-ce que j'ai dit mois de mars? Mais tisco au mois de mars n'a pas futamité, to commis déjà le mois d'avril et comme il peut pratiquement la soupe. Le sénateur il paraît 2 mois. Ba sénateur ou tout lobate na ba député. Donc esa situation moko général. Alors na ebité awa. Ba bisa biso pe ngana zo sala banquette na ba tata mo konze kolo fachi. Ala combien de mois impayement? Parce que yebe faut te baye. Bien que salaire azo ke yebanité mais to yebo moins a yé pas dans combien de mois arrière. Alors tout ça la totale ya ba situation union toza nango social. To dégager maintenant au monde na kati ke nyonso bazolo bana biso ba chiffre. Et ça là, chiffre à l'okuta, oyo Nicolas et qu'est-ce que j'ai dit? Nicolas Kazadi, azako pesa biso na gouvernement na bango. Ozomona, ba lobi na biso ba mobiliser ba recette, nyonso ba ko pesa ba chiffre na zo tenir te. Pamba te soko zuka ka 5 millions de dollars na premier trimestre, beta yango fois 4 trimestres. Donc au moins na que to atteindre même pas 3 millions, 3 milliards. Le solo eko kende na ay matali effort de guerre te. Mais est-ce que situation mboka na effort de guerre mosolo ko kendate mamelo parce que on a uti ko pesa situation ezali ya ba civil so na koti na situation ba militaire ko zala sous plus grave na ko ebiso mamelo oyebi soldat suka azoka mosolo combien afutama combien oyazo bunda na front azoka combien déjà quand un colonel te touche 360 000 francs congolais. Alors, il est reçoit combien? Quand un colonel, au hasard, a un pas comme un général, a reçoit 80 litres, il y a carburant pour la mobilité, mais les lots 80 litres, il y a qu'à souster. Bon, il y a carburant, jeton carburant, il y a souster. $20, bah, paye ça bango. Pour la prime. Mais c'est grave, mamel.
$20 ya prime. Si vous montez en front, $20 on coûte comme raté. Et puis, il sous-souté, auto, qui est 4 mois. Mais non, c'est quoi le problème? Alors, problème ezali nini? Ezali mes gestion ya régime oyo. Ezali mes gestion ya régime parce que pana bango nyonso bazo sala ezo ndreba au travailler en défi. Ozo kosa bana na yo moko tata ya ndako, oko kosa bana na siko ozo sala défi nana. Biso opposition so tolobi boete bango baye babwaki ba chiffre lokuta po ba séduire biso. Mais lelo tala 16 milliards de dollars biloko na wenze ya komata. 16 milliards de dollars à budget nyonso ezo komata. Encore que le budget national na biso 70% nango ezalaka masse salariale. Ya ba agents et fonctionnaires de l'État. 30% ezalaka pona ko soutenir fonctionnement ya ba institution. Déjà na 70% na yango o etali masse salariale, ya ba agents et fonctionnaires de l'État bazo futamate. Ça montre à suffisance que le budget au baebisa ki biso il y a 16 milliards ezali budget moko fantaisiste. Yango moni ba institution à Bretton Woods balobi non bo sala bo revoir bo revisiter budget na bino bo ekoka kozala cohérent et ba pesi même plage. La pesi biso même plage budget kozala entre 3 milliards et 4 milliards. Donc jusque là il n'y a pas un budget réel pour le pays. Non, pour le pays budget réel nango il fait zala entre 3 et 6 milliards. On est un budget moko réaliste sur terrain. Mais bango loko basé na défi vis-à-vis la population pour na ko séduire le peuple, basale libiso budget moko fantaisiste. Yango komona ki depuis moi na mboka Félix Antoine Tshilombo akoti na bokonzi. Ba budget nyonso exercice budgétaire nyonso yamba année outi kolandana. Taux d'exécution nango ezala toujours na problème. Nan ba koma na 100% exécution te. Bazala toujours en deçà. Ozomona. Donc, nous avons un régime faible. Nous avons un régime qui ne travaille pas pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons un régime oyo azana défi na peuple na moko. Olia lo bana peuple sembo pebo solo, gouvernement moko azo bima po akosa peuple na. Et ça, ezali pasi mape mawa. Voilà. Merci beaucoup Maître Ngoma. Moi mboka Kankolongo, otiko yoka le lenge ko débatteur non tout à l'heure à lobby. Maïma Tali Maloba, il y a FMI par rapport il y a budget penza, il y a République démocratique du Congo, le lenge il faut ba réduire on a 3 milliards de quoi lobby régime oyo et ali penza faible. Alors moi mes gestion et il m'a cassé pour être monsieur Baloba qui ali likambo production habité inde likambo mes gestion il m'a cassé alors que IGF fait en train de faire son travail. Hein? Bon. IGF na zomona lingeti ya bungi nzela mwandambo tokozongela makambo na ye na ngoko ta sikote mais soki na tali très bien bato mingi esprit wana paternaliste oikalaka toujours à tout moment Bretton Woods de lobby ceci et le lukuta mingi pambate Ndeko Claude Ngoma yebi s'il faut qu'il s'appuie na ba institution Bretton Woods kobo sanakete que dans ces pays si c'est pour la mauvaise gouvernance ndenge bolobi ces institutions basé batika ki mboka na biso mais régime ezala ki FMI ezala quitté Banque mondiale ezala quitté pour na nini gestion opaque moyibi elekaki ebele. Et vous avez suivi représentant ya Banque mondiale, il y a FMI, ba lobby maintenant Congo, et zongi nanzela, ndeti nani tokoya siko ko collaborer na bango. Donc, sur base ya élément wana makambo ya zoloba, elle ko tenir te. Ce qui est vrai, ngai na koki koloba te ke ba yenyonso bazali kuna bali banjelu te parce que ceux qui otali miyibi baza partout. Et c'est pourquoi biso tolobaka, c'est la justice élève une nation. Et justice l'enge sunga biso etia maboko na mwa miyibi mais généraliser en utilisant les yeux de Bretton Woods et alukuta po bango moko déjà balobi. Balobi tika tozonga na biso na Congo pamba te bokonzo le kaki tokimaki. C'est pourquoi bakimaki Congo na pe ce exemple. Vous prenez PEG 1 à PEG 2 na makambo ya Yuma.
tanga rapport ya itie okomona lolonge nini ba bradaka ba minéraux na biso FMI kimaki banque mondiale ba kimaki donc ce qui dit ça tient pas debout ça c'est de un ya mi balé j'espère maintenant qu'il contredit je sais pas ce gars linga longo na parti à nouvelle là parce qu'il contredit président na na plateau oyo Mozito oui président na ye azwa 4 ans il nous a montré à lobby le lenge bazo kamba et j'avais salué le alobi que non en termes y en tant que monto ba chiffre à monique musolo koti et belek et d'ailleurs à senga qui même à l'époque que ba kamata musolo wana ba affectaka yango ba matisaka yango moni mamelo soki ngoma yebite ezalaka toza lelo oyo na 70 000 enseignants o babanda ki kofuta mate bandi ko benga bango ba NU lelo bazo futa ma pana to ya kala ya 100 000 mais ba ko kende jusqu'à ba 300 000 tu veux 70 000 et autozo le ba il y a encore un programme qui a mis en place pour na ko aligner ba mususu il parle ici hein, très bien o soda zo futa ma comme si parti oya ezali hein muto yazo défendre akamba mboko yote mais posez-lui la question Muzitu premier ministre atika soldat na combien c'est sous Muzito nde omona kino kunda no job oye moko kenda kina est o balbi ke biloko soldat ya militaire et comme kana affronter ngana lobi te que soldat ya soldat ebongité lukuta mais posez seulement la question combien soldats ont touché les lots et combien touché à l'époque. Est-ce qu'on a relevé le défi à 100%? Non. Alors, lorsque Azali Koloba Makambo Zoloba terme ya Makambo ya bidi ba mona kango kaka na koganga te ba mona kayango na ba réalisation auto lobby na assiette parce que ça ba on peut on a des prévisions budgétaires pour ezala kambongo moko te ezala kolongo batbana ndako ba kolanda te citer quelques réalisations. Non, n'a pas ce exemple 1. Vous prenez par exemple 70 000 makambo ba enseignant be yango wana tokende armée azwa ki combien tokende mamelo tuni ngatenga mbo na répondre te na tuni o mutuna molakisi ba policier bazaka combien tuni effectivement ba soda bandi kozwa 100 000 a kozo 300 000 est-ce que yo monyango 300 000 na bite que ça ebele grave beta no ba soda eza bo musolo boni tuna mutu nyonso na fonction publique à un certain niveau salaire na ye mata. Mais dans le but que Koki, Pambate vie, ndenge zaleli, na contexte mondial, il y a l'insuffisant, mais nous sommes utuapi. Na approche à Tshisekedi, il y a le kouta koko sabato. Prenez par exemple, aux ana 800 000, au tchali muntumoko 250 000 francs. Ma mère le bête ko pesa mongo bon. Toko sakaba tout est. Toko sakaba tout est. Donc il y a des choses. Ouais, salami. J'explique à quelqu'un. Les pays étaient tellement plongés dans un fond sans fond. C'est-à-dire que Kabila a dit, par exemple, moins 50. Moins 50. Pas 50, moins 50. Tu sais qu'il arrive à Matisi Bisso, à Tchebisso, Tokomi moins 40. Est-ce que tu as mis le banda? Tout ça qu'à moins. Mais par rapport à Yamabe et Mati. Parce qu'il faut au moins les lots. Tout ça, la politique, pour tes peuples à se retrouver dans l'action gouvernementale. Mais nous venons de très loin que Esengeli Totongango Malembe Malembe. Moi, j'ai pas besoin, comme autrefois je vous disais, Nayoka RFI, Nayoka FMI, Nayoka Bono. Moi, j'ai besoin que le gouvernement ne travaille pas na pression, mais que le gouvernement travaille pour que épaisse ba Congolais au Bango, Bazali Kozela. C'est là même Bessika. Congo en avant ezo sale et tombanango politique. Pour nous, nous pensons aujourd'hui, peut-être na jib se magamba ba fonctionnaire. Ayeba kite. Eza depuis ba bandi. Eza na circuit moko ba fonctionnaire ba longola ki premier lot, deuxième lot, oyo batu baza bengango ba doublon. Baza 2 fois, 3 fois. Alors, bakota tellement que Esengela, et d'ailleurs, ceux qui ont été battus, il est même dans le conseil des ministres.
ministre des finances d'ailleurs komona ke ba récupérer makamba batunyo surtout kalamingité on a eu mais bakuna mosolo te hein nazwe bisayo mamelo pe mosolo ba ko zwana tonini. Alors vous me posez le kamboyato, moi je pense que je ne peux pas ici moi sur ces plateaux koloba ke ba futa quoi ba tunato ya kala non et ça plaidoyer. Mais moi, je réponds à Moutouni Zoloba. Donc, il y a eu beaucoup de choses et tout est en train d'être rationalisé. Et nous nous demandons que l'action gouvernementale est à la carte pour mindere balobité. Mais que si politique n'a biso à l'interne, est à la que attend batouana balobité. Tout y a que tu redevable na population. Mais ce que na zo bundelango wan. Po mbongo mususu kotaka. Mais ba mususu ba yibaka. C'est pourquoi biso zo mener combat na biso que non et zonga na caisse ya ba congolais. Moi je pense c'est base ya ba fait na musolo et mati. Je comprends na meki côté de ça quelques réalisations na contexte autozanango même sur le plan mondial. S'il y a des intellectuels qui nous suivent même sur le plan mondial en tout cas partout au monde bah sur le plan économique perturbation et quotidien. Mais que le gouvernement va travailler à ce qu'ils étaient. Gouverner, c'est prévoir pour être tout le monde a un résultat ya solo dans nzungu ya ba congolais. Le reste, ils ont manipulation, hein, y a ba terre politique, oh ezali, bamsuba zolo ba tout ça. Mais moi je pense que quand je n'appelle ça exemple mon gars la fois passée mamil. Pour il faut tout na kamakam. Kende tuna ata moi si oyo bazo beng ba militaire oyo mobali na ya kufaki. Soki ozata na moko tuna ye po tulinga mboka ke wapi liboso bandaki kozwa combien bandaki kozwa ba musu 70,000 ba musu 80,000 posez la question aujourd'hui bazo toucher combien na banque d'où vient cet argent là quelqu'un qui quitte de 70 on toucher 250,000 d'où vient cet argent y a tu sais qu'il y a famille. Mais comment on va se mentir sur le plateau voilà. Il y a des choses. Je chute pour dire que non. Dans le but que ça 100% non. Beaucoup de choses restent à faire. Mais au moins tout ça, moi pas. Il faut toi améliorer pour Batunion Soba se retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Voilà Mboka, Claude Ngoma, Tolobela Penza, Maï Matali, Louatiani. Ils ko faire couler encre et salive. Naibandeli et aki na ampleur mosusu kasi lelo. Lolenge pe kokendele lolenga mususu na ebité bandeko ya régie so ibako kotiela biso image oto komona Katebe Katoto ndeko ya Moïse Katumbi na Noël Tiani régie Félix tiela biso image wana mwana mboka Claude Ngoma likambo yango ya réseaux sociaux penza e komi kita vidéo ya Katebe image ya Katebe bavandi elongo na Noël Tiani Katebe alobi niet et yangote. Son akoko tangela bino kuto article alobi. C'est dans une vidéo rendue publique jeudi 20 avril, le soir que les frères du Charman n'a cessé de hausser le ton. Katebe a dit: j'ai laissé passer pendant très longtemps toutes ces informations fausses. Maintenant, trop c'est trop, j'ai vu passer des images des personnes en entretien avec moi. Or, ce n'était pas moi. Même la personne à laquelle ils sont fait allusion avec qui j'ai eu un entretien, il ne m'a jamais rencontré. Photo wana, Tiani abimisi yango, wapi Noël Tiani, des pères et des mères, abimisi photo wapi, pour Katebe, aboy yango, il menace d'ailleurs de traduire Noël Tiani na justice, photo yango wana. Abimisi yango, esika nini. Ce qui pose zongi pe na musika, Noël Tiani pe na tweet moko, ye pas répondre à lobby, Katebe Katoto, lui, aurait affirmé les origines étrangères de Moïse Katumbi. Pour immortaliser l'occasion, Noël Tiani aurait pris, selon lui, une photo avec Katebe Katoto. Lolenge Kokendele, il y a eu quelques minutes encore, na tweet ya Tiani, a tiel lisusu photo mosusu. Oh, Katebe aboya ki a tiel lisusu mosusu bango bazayaki na Katebe. Allons-y, Claude Ngoma. Très bien, Mamelo. Nazo ya na question na yo. Na rencontré ndeko nanga Imedar Kankolongo dans 30 secondes. Ndeko nanga Medar alobi nazo ko contredire initiateur ya parti nanga Adolphe Mozito. Or c'est faux. Initiateur ya parti Adolphe Mozito, ya lobaki comme ba régie basal ba prouesse na bango, ba kei au-delà ya ba signation na bango,
boni esengelaki mosolo lokola ekoti bamobilize mingi kesi ya l'état pe tondi mosolo donc efalaki tozala na budget moko consistant kutu ya lobaki ekosenga na biso to franchir seuil ya souveraineté na biso ko franchir seuil ya souveraineté na biso ya lini tozala na budget moko likolo ya 10 milliards de dollars pamba te mosolo ba régie ba mobilisaki tozana un même langage. Qu'est-ce qu'avait fait Adolphe Mozito? Avait dénoncé déjà que attention opinion bokeba mosolo ekoti ebele botala gouvernement na bino ndenga koselela yango. Effectivement, yango tolobi eza mégestion. Pamba te mosolo ekoti ebele. Mabanga na biso pe atalo emataki. Conséquence na yango ba régie nyonso financier bakendaki au-delà ya ba signation na bango. Mais na kati ya esaleli toye komona ke mégestion ya makasi. Ndeko nanga Médard Kankolongo alobi maîtrise effectif ya ba fonctionnaire ya l'État. Mais alors que ezali sama lukonde te mtazo ya ko maîtriser effectif ya fonction publique ni ba fonctionnaire. Eza depuis matata poni. Yango monaki tout fonctionnaire à l'État ou aza reconnu azali na carte ya ba fonctionnaire ya l'État. Oyo lakisa ke maîtrise ya effectif yali. Donc oyo zo beta lisolo ba effectif biso toyebi yango te. À moins que bazala ba NU mais un NU azali fictif te azali pe doublon te. Na yena o etali toujours mosolo. Lelo gouvernement o palinga ko bimana kati ya likambo yo ya ben paiement ici et là Nicolas Kazadi a komi koluka akenda ko defa 70 millions de dollars pour que akoka ko futa gouvernement ça la face na ba problème social bazanango. Tala na ino mégestion ya mboka na biso. Et bazo bossa na ke mwana mboka Chilombo a koti na bokonzi na 2018 akuti RDC na zéro dette internationale. Dette extérieure plutôt, zéro. Nyongo ya late, Congo azana nyongo teo ya FMI ya Banque mondiale te. Mais lelo, Congo mboka na ngai akomi na PIB ya dette extérieure ekomi 21%. Bokoko comprendre yango à moins de 5 ans. Bokuti mboka zéro dette na bino lelo bokomi na dette de PIB ya dette ekomi 21%. Pratiquement on aurait 7 milliards déjà de dollars ou 10 milliards de dollars. Il y a Nyongo déjà. Alors que le gouvernement passé avec Adolphe Mobutu, Torei Sisaki, Kofuta Nyongo a 10 milliards tozaki nango. Donc, izo senga, bozonga la gestion ya bien. Alors, nao etali makambo ekoleka ya mais à l'obi père, ok, à l'encontre, il y a Maïma Lobi, Mokambina, il y a une nouvelle élan. T'es na balé, t'es na balé, yango, parce que Mozuta Lobaki, le la régie financière va mobiliser, il faut tous en budget moko o eko sala que Congo atteindre à l'éca seuil à souveraineté naïe. A dénoncer qui. Mozuto n'a pas dit que le budget était de 10 milliards ou de 16 milliards. Mozuto n'a pas parlé même du budget. Mozito a parlé en termes de mobilisation de recettes, ou est-ce que un budget consistant. Effectivement, bango pe ba mekako travailler dans ce sens, ba binisi ce budget à 16 milliards alors que c'était fantaisiste. Ils ont remetté na ba réalité à terrain. D'où tozo dénoncer caractère moko ya mégestion dans la katia gouvernement. Alors, na o etali mambi ezo leka na réseaux sociaux ngana obenga ngo ping pong likambo ya virement wana entre les chefs de proposition à loi Tiani les chefs de famille Katebe Katoto le grand frère biologique ya Moïse Katumbi na Tiani d'ailleurs ngana zo mona ngo eza faux débat to swana ngana ngo na ba réseaux sociaux Moïse Katumbi azali na ba députés nationaux mais c'est Tiani apesi loi epa ya honorable Ntingi Pululu apporté yango na Parlement. Le lien indiqué pour un débat wana ezali Parlement. Moi je vais demander à Moïse Katumbi azala serein. Tout le monde a débat parce que Parlement ezali lieu il y a discussion démocratique. Total ndenge nini ekondongwana na kati ya Parlement entre ba député ya Moïse Katumbi na ba député mususu. Pe ba député ope mususu bazali pro bazo soutenir loi Tiani. Ozomona. Mais na o etali ba photo ya koswana ya batomi bale. Nazomona ngo compliqué. Pourquoi? Nga d'abord na kati eloko yo banda bankambonge bandi. Pas plus tard que lobby nazwa ki temps ya ko analyser loko moko peut-être que bima banal mais pas na nga la meka un peu ko kanisa yango. Na lobby Katebe Katoto a lobby azali grand frère aîné ya ba Moïse Katumbi. Alors na biso nyonso to ali ba africain to bima biso nyonso na lignée ya famille moko.
moi je suis ngoma nauti na famille ngoma biso nyonso bande bandeli to ali ngoma tina suka. Mais curieusement et pas ya famille ya Bakatumbi na komona Katebe Katoto kombo mususu, Moïse Katumbi kombo mususu, même wana pe na meki kotala na bi oh est-ce que ezalaka pe na ebite pa na bino mamelo na balibota mususu ya te mais ce que ezalaka mo non moko etikalaka kombo na yo ife ngande na zabo na kobota mambweni te kombo ekokani te te yoka na ngande na zabo na kobota mambweni te na ebite ndeko na ngai awa Medar soki pe pa na eza bongo non na biso kankolongo partout ngai ngoma na uti na famille ngoma nga pe na bando bota bangoma ba poste non des eaux changé mais oyo ozomona non poste non wana okoti o mettre sous en doute te kasi ngana ko kanisa kaka kindeko ya liyo yako koliye ba mibale kaka naza toujours na niyo ko réfléchir ko bimisobe makambo ebele ezo bimisa makambo ebele au fur et à mesure tozolala tozolamuka ezobota makambo ebele mais or ngana ko senga be na quand ya bato ba ko soutenir loi Tchani le cadre indiqué pour la discussion il y a proposition à loi na sur le parlement. Alors Moïse abenga bato na ndenga mesana ko benga ko inviter bato na Lubumbashi a invité pe ba député ba kende Lubumbashi pe ça va modor. Comme ça tant que comme débat, to sentir que débat démocratie ezali. Mais qu'est-ce qui fait que loi Tchani wana est suscité ba tension ko sala malelo? Eza to balobi kutu katanga eko risquer pe kabwana kaka pona loi wana. Eza na batu misatu. Eza na 3 indicateurs ezo sala ke bati ya moto na loi wana. Quand ya liboso ezali quand oya ba milâtre. Ba milâtre na lingala na koloba ngoni ba congolais à l'opposo, bana ba flamand, bana ba portugais. Et comme récupération politique te. Deuxième camp yango nazo ya betel sona ngo ba ko seka pe ba ko tiola. Yango nazo ya deuxième camp ezali camp ya ba politique. Ba politique bazali justement instrumentalisé pour na mosolo ya bato mususu. Troisième camp ya bato bako ya kotia moi ziki et ali ba oyo bazali ba sous-traité. Ba o bazali ba sous-traité. Mais ngai o nazolo baba prophète et engagé au bengai. Ngai étant que Congolais de père et de mère, loi wana na komona ngo mabete. Loi o wana na komona ngo mabe ata mukete. Mais peut-être na koko za la juste na démarche na ngai na koko lo ba opportunité. Opportunité la minute des opposés biso problème. Mais loi proposition de loi telle quelle nga na komona ngo mabete parce que eza loi moko ezo ya kutu ko renforcer encore nani comment ko verrouiller ba poste régalien na biso. Donc ça ne divise pas les Congolais. Non, ça ne doit pas même diviser les Congolais parce que ce totali biso nyonso ba Congolais. Mais biso nyonso tozana ba droit mon côté. Pour ça aussi même loi électorale ba bino que yo poko ma candidat il faut zalana 27 ans. Et qu'est-ce que je dis pour postuler il faut avoir 18 ans. Et c'est déjà discrimination. Nga Claude Ngoma naza l'ambition comme président de la République. Mais batieli ngai $100,000. Naza nangote na kolela anani. Est-ce qu'il faudrait-il na se victimiser? Et ça loi. Nga pona ngai loi wana en tout cas c'est impeccable. Mais seulement ba oyo bazali ba otobengaka ba demi Dakar ba Congolais. Il y a 50%. Bango bazali komona yango nete ezali injustice, ezali discrimination, discrimination te. Eza discrimination te. Ozomona, mais mingi ba o ngana ko betela setawa et ali ba o bazali sous-traité, bazali instrumentalisé. Une franche ya ba politique. Pana bango ba komona ke loi wana sokeleki etie bango en mal position. Je me dis non. Maintenant la loi. Nous avons déjà une loi de nationalité, non? La loi vient compléter l'autre loi de nationalité ou comment? Yango na jijaki omoninga mobeko oyo ezana ba préalable nango. Na lobby tout à l'heure mobeko eza kitoko. Proposition de loi eza kitoko. 1. Mais o senga biso ba préalable. Ba préalable ezali nini? Mobeko wana poto zwa yango po eleka bien il faut tout toucher. 1. La loi organique il y a 2004 sur la nationalité. Il faut tout retoucher la disposition zawana je crois la disposition 10 et 11. Il faut tout retoucher yango. Faut tout ya lisusu na auto bengi constitution na biso.
Pas retoucher. Faut qu'on retouche. L'article 10. Voilà. Déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Voilà, il faut te retoucher yango pour besoin de conformité. Et ce qui to sali yango nde sikoyo mobeko wana chwani et kwa kovanda wapi et kwa kovanda na oto benga loi électorale. Et kwa yasko kovanda na loi électorale wana na ba disposition nango ba kokotisa pour y renforcer. Mais ce qui to traité kaka loi chani ya pamba to toucher loi promulguée en 2004 sur la nationalité, to toucher pe constitution te loi wane kozala conformité na mibeko. L'air ko kende na cour constitutionnelle et ko poser problème ba ko refuser yango. Voilà ce que je Voilà, peux dire. merci beaucoup. Moi Mboka Meda Kankolongo, que diriez-vous na bayo ba ko kanisa ke loi wana et ali obé acharnement parce que même les députés Jean-Jacques Mamba a dit que le bureau d'études ici et Loba fait basi bakata, on ne comprend pas. Avant, le bureau avait pas rejeté, mais Noël Tchani a fourni des efforts, arrivé même dans la marche pour que loi wana eko mapenza na kati ya Assemblée nationale. Loi kutuna no elekite, mais bato balobi comme déjà acharnement, et comme loi oyo eko diviser ba Congolais, et comme loi oyo eko kende même na niveau que Kabolaba na Yakatanga. Alors, Mamelo nakoya rapidement, mais na makambo na ngai. Ce qui est l'équité avantage kozala nini, ce qui est l'équité avantage pe kozala nini. Ba plaisa na ko peta bloc ba plan Mamelo, mais na ina na makambo. Claude Ngoma, je vais lui rappeler déjà qu'en 2017, na salle quelques recherches RDC a commis déjà na dette il y a 6 milliards, 415 millions de dollars. Déjà en 2017, c'est na continue à pouvoir te. Kolobakazake na zéro dette ezali be lukota. Okobeta même na desk.congo batalaka makambo ya finance, okokuta ke ona biso ezali vrai. Donc kolobake Congo ça ki 0 ya mi balepe. Cause defa mbongo partout au monde ezambe bate. Ba économie nyonso ya monde, même les États-Unis, même la Chine, baza na dette extérieure. Le leon na côté c'est la télévision que non, ceux qui tokei tozui ba mbongo ezama bete. Yali malamu, au contraire, ça nous permet que je sois à la orthodoxe. Pour que ces institutions de Bretton Woods, bapé son mbongo, au préalable, la baexaka bonne gouvernance, on sous-attend que mbongo bazo peso kozongisa. Bien que nazalaka d'accord na bangote, parce que ce qu'on nous donne eza mouke, o bango bazo keza ebele. Donc na koti ke loko ane leka ndenge wana te. Ya mi bale tolérance pour l'investissement. Là ça tient la route. Ya mi bale. Olobi makambo badom la baza ebele. D'ailleurs, je félicite ici ministre Liaou hein. Mais babenga balobi wo aye pa kuti batu ya kala azo mécaniser bango azo affecter bango te soko komeka kana batu ya soit qui a créé parti benga ba fonctionner mais ministre ngana lingako balobi ko sala ka bien mais no nyamu yo code ministre Liaou hein ngana lingina mona ka na tongo ko tina ketu ya jaune akiti ba pesi mbote mais benga na ba fonctionnaire balobi papa Medar yebisa ministre Liaou ke ba oya tika kala akuta zo ki pe bangote bon ba yeka sika bo pa mutu moko sita simambala moko matricule qui affecté quelque part papa ministre bongi sokona na lenga ko mingi mena yoki nete moi nungu komi kokota wana nde mabe tokolandela ngo très bien na esiko na likambo oyo olobi ya loi Tchani ya loi Tchani. D'abord Mamelo avant tokota na loi sotuni juriste nyonso ba fe nyonso oyo ekambisaka mboka avant et comme juridique, avant tout d'abord social. Les faits précèdent les droits. Donc c'est sur base de l'Ikambomoko et dans la société, mais si batoko légiférer parce que besoin mokoye. Donc mibeko basala kango pote etambu samboka batu batika kotambola lokola boanyama. Omoni nakana biso mutuna liboso Claude Ngoma lobi kazo mona opportunité te. Alors je sais pas comment juge l'opportunité. Mamelo toz Congo ezo souffrir les Cambonines. Mutuna liboso koloba. Nous souffrons de l'infiltration. Oui ou non? Oui. Et bandiwa, voilà le diagnostic. Depuis 1994. Tozalaka na moko aza directeur de cabinet Mobutu. Le nom c'est Bisengeman.
Vous savez ce qu'il a fait? Il a octroyé nationalité moko boyena bandekwana en masse. Et ça l'a caté. La nationalité, et ça, Ngango, Claude Ngoma naza congolais, na comme français. Ako kende moko, le teke, Ngande naza boye, na mwasi na ngai, na trema français. Te! Mais na mboka na biso, ba pesa batu groupe. Mais le landanga ko ke, batu wakomi bazayirwa mbala moko. Masse! Obile nyos wakomi bazayirwa. Et c'est la caté. Infiltration. Deuxième catégorie, c'est la France. En 1994, avec ce qu'on appelle l'opération turquoise. Oh non, batozoko fa na Rwanda, bon fonga la frontière na bino pour na ba cause humanitaire. Mamel, to koti sa ba Rwandais aw. Tala lelo, toza na 10 millions de morts. Mais na Rwanda batu bako fakate. Ya misatu. Je vous montre Claude, il y a l'opportunité. Il y a misatu. C'est la FDEL. 97. Ah ouais, c'est très grave maintenant. Là, nous avons vu Azapena bon moyen, Kabarebe, chef d'état-major au Congo. Barwande Kotamboka partout. Et ce qui va noter, quand nous allons comprendre une infiltration à Kotiawa, on les tue. Tokena 1+4. Dans la malaria Congo, qui devient vice-président chargé de défense et sécurité, Azarias Rouberois. Pompe bango lisusu na yebisiyo, na douane, na boye, barwande partout. Yo mona kateke, attendez bamboka na biso we. Wo bunagana babotoli yango. Wo masisi, babotoli. Mais qu'est-ce qui se passe? Ezali batu oyo Rwanda, tcheli biso, bakote d'infiltration armée. Tu sais que de la si bien dialogue. Cette fois-ci, dialogue n'a pas M23 parce que n'a pas dialogue, n'a pas toi, n'a pas kota kapona kobota la mboka na biso. Bongo mboka ya bon manelo. Nous avons au-delà de 10 millions de morts à cause de l'infiltration. Il n'y a pas l'opportunité Claude Ngom. Donc, tofandaka. Est-ce que loi oyo, avant na simbatone, ezaka na Congo te bamboka mususu pe ezali. Na Tunisie, mamelo landangai. Kuna ezalaka ifoza la papa, maman, même koko na yo. Mais chose grave. Kuna balobi soki oza chrétien oko postulete. Et sengeli président za la musulman. Donc bakeiti même na niveau ya musulman. Mais na Zambia wezali. Yango biso toza bazoba. Ya biso mboka toko batela yango te. Puis il y a un groupe des affamés. Otali, Bitumbane, Ali, la réseau social. Yo, Canada d'abord, Istobat, Balanda, biso très bien. Pour voir qu'on s'accabate. N'a-ce qu'il y a étape par étape. Et zo ko za pour na mboka na biso mamelo. Ce qui te expliquer bien te, batu ko sakabiso. Toza mboka moko, nous souffrons de l'infiltration. N'a pas cet exemple. Yo ko sepela. Tala kofinga na Katumbi na Kabila bazala kiao. Katumbi a télé Kabila azalaka congolais te, awutaki Tanzanie, azana carte ya Tanzanie, azana carte ya Zaïre te. Mais à 19 ans. Quelles sont les conséquences? Tala chaque moment que Rwanda a télémisaka ba agression na ye. À la fin soka kandenge nini? Woto fanda na mesa, boyana basoda na bino bakota. Na ba même grade. Vous savez ce qu'ils ont signé? Balobi même que non commandement. Oya Est, Bapike la Batouane. C'est pour montrer que, Ndokonanga Claude Ngoma, il y a l'opportunité. Tozaka na mboka oyo, bana na yo, ya bana na yo, bazaka na mabele oyo. D. Tu es ce na makambo yo lobby, ya Katumbi na Katebe Katoto. D'abord, c'est sur deux vidéos. Katebe Katoto lobby, ou nasi na mi retiré na politique. Parce que cette histoire ne commence pas aujourd'hui. Et bandaki d'abord what? Et bandaki na bana classe ya Bakatumbi. D'abord na professeur na ye que je respectais beaucoup Pichi Banda. Non le musora mukana tongo bo ngai ngamuntu na tangisa Katumbi nga professeur na ye. Oh, est-ce que so tangi na Congo zaka congolais? Il y a des étrangers batanga kao. Et sili to mona bana classe ya Bakatumbi. Ma mère, landa manipulation. Nous, bana classe Bakatumbi, totanga na ye,
tolobi kaza congolais netu yo lelo boyo la makana tongo ozebisa bana na yo bana oyo ngai mamelo muntu na boti bango lobi oziwa voisin na ngai oyo ebike na boti bana na ngoyo yango isi roche tosiki wana te tofonde botongo moko association de métiers ce qui assume quoi nous les associations du métier du Congo où est-ce les Cambodgiens mamelo oza mamelo sambelaka na Biblia Moïse moko azalaka Moïse wana azalaka en Égypte baye ko découvrir que mboka wana eza mboka na yete moto moko ayebisaki ye yo lingi oboma ngande makebra na mboka bato bayebi ngai nde kokima ya Moïse na mboka wana po ba découvrir kaza na mboka ya bato o ya biso toza na yao aza lo lenge ndenge nini ya Moïse soki otangi ce qui me fait mal avant la simba même Kateba Katoto pas il a dit que non c'est tango atiki politique nda lobby donc soki aza la politique nda ilenge lobate Kateba Katoto arrive makambo e bandaki na batu ya Kabila il s'affiche avec Koko Nyangi Joseph c'est Koko Nyangi qui nous a dit que Katumbi a dribblé en 2006 a dribblé en 2011 qui n'a rien de Congolais Koko Nyangi Kateba Katoto a lobby. Donc, tango a se retiré na politique. Mais les informations au Tchania lobby, batu, na kondi mana kota pen analyse ya ngoma muke. Pour selon yo bango ba lobby version liboso. Eza ke papa ya Katumbi. Iye alege na Katanga zui mama ya Kateba Katoto. Mais mama ya Moïse Katumbi aza mutu ya Zambi bama soki babemba babemba ya Zambi pona na Congo pe awa bazali me o baza ya Zambi sikoyo nda yaki kosala bon na ndako Kateba Katoto kabiloko tona kango pe mingi awo moni père moko bo muntu musala za wana papa de kaka abwakili soit frappé donc ça arrive nde na cadre wana nde toyoka. Moi, je confirme pas sa famille n'angate. Et ça m'a choqué tout babeti. Chanya lobby, et ça la kandenge wan. Donc, et ça que maman Moïse, abanda qui kosa la bonne, nandako, ya papa, ya Kateba Katoto, nde, frappagi ya kuna nde kote, azwa kizemi, c'est long. Nde boti Moïse. Na, c'est long. Kasi, mwanga chuchupé devant la barre, il a dit qu'il est congolais de père et de mère. Maman, l'ongana kokota na biloko anate. Ma famille bango bazo sona makambo. Asili gambo loi pe ko yakaka te. Mwanga chuchu alobi il est congolais de père et de mère. Nazo ya mamelo. Pona na économiser ta nangai. Sikoyo ye alobi wo non. Eza bongo te na lobi lelo parce que maman nangai na papa mama ya Moïse bona boy. Ngara mwana mokolo mususu Moïse alati pembe akekoloka ba chef coutumier. Koluka komi moni sawana ko prouver biso ke ozali ça pose problème. Mais maintenant muntu asalinga e passe c'est cardinal Ambongo. On a moni et puis la société civile me soupe ali contre ya. Il y en a tout dans yo. Cardinal il faut à ça la part des choses. Quand il prêche maman Maria Oboboto yo bino bokenda kakuna, c'est pas ça. Quand Azali ko mettre ba il faut citer mesdames. Citer papa. À confondre te na opinion publique. Ce qui aperçu opinion na yé, on est aussi capable de contredire yé. Et ça mesté. Il y a l'ingité proposition et les cas. C'est son droit le plus légitime. Bishop Peto Lingi et les cas. Où est son problème? Il a insulté même les députés. Ou les petits sorciers. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Biso, parti na biso Congo en avant, tolobi boy. Loi wana, ba étudier, ndenge kotambola na, je suis même, je suis pas son point de vue, ba député, ba sala. Soki loi wana, ezali pour l'intérêt ya peuple, ba sala débat. Mais kula musaka bato de gauche à droite, ezali kopé sa bato passe. Mboka oyo
nous souffrons de l'infiltration. Mais il y a aussi une solidarité. Il y a une Lubumbashi. Il y a une façon de contraindre la loi Tianité. Mais avec ces sangas, Fayulu, Matata. Mission Nangai. Autre, c'est la guerre sur la mission Yoni. Na prophète était. Mais le chef Versali, je t'avais dit que ma mère n'a pas de plateau. Bon, c'est ma mère n'a que j'ai des éléments. Et ça l'a mis. Bon, tu as qu'un plateau, hein? Na ba info, mais nous bon dibakate. Ba vous comprenez kate. Non, tout ça qui est la Ngom. Je vous ai dit. J'avais des éléments. Mais je vous avais dit déjà que moi j'avais des éléments que Fayulu, d'ailleurs, difficulté, salamaki que tango kota ki na kati. Hein? Les gens a beaucoup travaillé. Il a accepté à céder pour Nakatumbi. Mais tango abimi libanda. Ayebisi batu adene batombol qui cherche to koko fana opinion le cambo ne ko le ba démentir information mais l'info pour lequel bangonyo se va concéder pour Katumbi c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Le 13 mai, le jour où il est prévu pour la marche, il y a bandeko banso basangani. Est-ce que motune komituna, est-ce que Joseph Kabila a prendre part à la marche wana? Moi Mboka Claude Ngoma, vous avez la parole. Bon, Mamelo, na o etali marche ya le 13 mai. Tope lisanga ya bato nyonso ba. Parce que moni lere bakendaki Lubumbashi mokeli sango mozito aboyi ko prendre part. Mokeli abengaki bakeli na. Ma force nyonso ya opposition esangani esika moko. Non, c'est-à-dire il faut bato ba comprendre biso. Omoni mwana mboka Adolphe Mozito azali un génie pour na Congo. C'est une fierté pour na Congo. Comment bato nyonso bakokangama bakei autour ya individu moko? Bakei po basolola nini? Omoni eloko Medera utoloba, Medera kosite. Basizu wana bakendeki bayokani penza malamu te. Babimesili biso communiqué moko boye o eza refrain. Yango bauta kosala marche il y a 2 mois, 1 mois et demi passé. Oh non, souffrance à peuple, détenus politiques, élections, tout ça. On a déjà entendu cela. Il y a sikezate. Et l'air bazo kutana bango nyonso wapi para peuple. Eza bato bako kima sima ya pouvoir, bako landa pouvoir, bazo luka yango na torche. Lelo l'air bango basangana ki kuna. Na makambo nyonso peuple azo monao. Solution ba pesi wapi. Et puis tali sika baba. Tali simingi na mai matali maponomite. Non, mais mamelo. L'air bango basangani kuna. Mamelo, l'air basangani kuna babibengi nani ba leader te. Parce que leader ozo le landenge moko na peuple. Tanga communiquer na bango. Peuple azo souffrir. Donc ozo le landenge moko na peuple. Parce que nana ko pesa peuple wana solution. Nana ko pesa peuple solution. L'homme politique a zaka kate pona ba marche. L'homme politique a zana pas pesa ba solution ba problème socio-économique ya ba population na e. Ozomon. Bato msu ba ko lobote Mozito atikali moko. Mais biso totikali biso moko parce que toza cohérent na démarche na biso. Totikali biso moko fierté na biso za la muka. Yango monique na date il y a le 19 novembre, qu'est-ce que j'ai dit? Le 19 avril dernier, le président, le coordonnateur en exercice ya la muka pour l'emboma a sala qui communiqué pour balayer ba velléité nyonso ya koyiba biso miniele ya ekolo oyo mwana mboka Kagame alobaki. Mozito ali na peuple. Mozito a tengamité. Mozito a katisité. Mozito a telemi lisanga na peuple. Peuple a na Simadolphe Mozito. Mais Bozaka Kobena presque comment on dit, le même combat, non? Quand il demande la recomposition de la CENI. Binope, Bohaka Koyawa, na maloba, wana bolingi biro ya Kadimate, bolingi biro ya CENI te. Non. Bako telemelobe ma ponami ya 2023 ele kana sembo ezala na lolenge ya la indépendante ya la claire, non? Mamelo. Biso tolobi toza ba porteur des idées. Biso l'air to changer maloba. To changer maloba. Ma matali révision. Approche na biso na bango rezo kesana. Bitumbe ki obe moko te. Bitumbe za ndenge moko me bitumbe ya moko me ba approche keseni. Ozolanda. To lolenge peut-être bango basangani en bloc wana na bayo banso basangani. Peut-être bayo kana rapé na Mozito te. Te mais
likambo koyokana eza te po etumba ezali awa eza Matata ministre de finance Mozito à la tête ya chef ya gouvernement peut-être même pas c'est ça peut-être non Mozito moi conflit à moquer yango Mozito aboyi non ce n'est même pas ça Mozito na nouvelle élan to posa ba préalable na biso poto kutana photo kutana sur fond des idées soki to kutana photo discuter autour d'un programme soki to kutana parce que nous avons un pays à sauver. Mais bango bakutani ponani. L'air bakutani. Ni nebimi na kati na bango ya motuya. Eloko moko te. Yango na ko bebisa bino que nouvel élan yeli parti oyeye na Congo 4 ans mais il faut changer paradigme ya politique ya opposition. Oyo opposition na kalizale ki obeba marche na ko tumba bapine. Biso to yeye na politique ya sika ya makanisi. Ozomona biso to na politique asika ya makanisi na ba proposition ndenge bango nyonso basanganaki kuna na makambo ezo ba lobi le 13 mai ba rozala ensemble pour batambola penza mais si ba utako marché déjà awate il y a un mois passé Katumbi Matata na yemo ko fayu sanga akita to kipe ba nanga pe apusani kuna même nanga apusani bango nyonso ali Joseph Kabila bango Joseph Kabila le 13 a rozala na marche bango nyonso ndenge basangani bongo Fayulu Sesanga, Matata, Moïse, parrain na bango nyonso komone Joseph Kabila. Moto asombeli bango ba billet avion tindi bango kuna ba 20 bango na mituka bazo tambola. Bakindaki kuna monaki bango te bakangi ba photo ndre bana na concert à Fali. Bango nyonso bazaki kuna. Mais est-ce que Mozito est dans ça? Non. Biso totikali cohérent na biso, cohérence na biso ezali vision tozolanda. Maintenant Mozito est candidat partir seul aux élections. Mozito est candidat président de la République en 2023 et Nouvel Élan va aligner des candidats. Surtout kalinko évoluer na cavalier. Nazoye bisabino mamelo. Donc Nouvel Élan a co-aligné des candidats à tous les niveaux et Mozito sera porté à la présidence de la République comme candidat par le parti Nouvel Élan. Et ça, c'est sérieux. Toujours qu'on travaille pour Nayango. Babi nouvelle est là, c'est à côté qui union sacrée. Te, biso na union sacrée, toujours partager ba valeur moko. Babi kalaming te toroyo kaka film eko baloka. Te, biso na union sacrée, toujours partager ba valeur moko te. Moi to sangana na bango ezate. Il paraît que poste moko ba bongisela ki Mozito peut-être Mozito asepela ki na yango te. Te même moto ya beti lokuta wana. Tala bosenzi ya bato. Ya lio belo kuta. Tala bosenzi ya bato na kozanga mayela bato. Na maison civile ndeska ba kena ko négocier ba poste. Toza la batute, soki toza ba politicien ya solo. Na maison civile ndeska ba tia maison wana civile, soko lingo zo poste ministériel, soko lingo négocier kota union sacrée faut que ne maison civile. Tala bo senzi ya bato na kozanga maele et puis un homme pareil il se dit il est politique. Moi je suis désolé. Mozito allait seul aux élections. Il en a les moyens financiers et matériels. D'abord moyens financiers ya kasima. D'abord, c'est les idées. Matériel aussi. Hein? Oui, matériel et Akassima. D'abord, c'est les idées. Mozito déjà a convaincu qu'il est le seul en dynamique en RDC na terrain à proposition. Ce que je bloque union sur la partie où il y a axe du mal. Bandeko union sur bateau union sur basangani baza axe du mal. Pourquoi? Parce que pas na bango balingi Congo, mais bako talisa na bambo na baimbo kate bako gérer mboka ngondengeni. Vision ya moto yo. Oyo abengisi bango na Lubumbashi pour na Congo vision ezanini. Il réfléchit comment en termes ya gestion ya mboka. Parce que toyebi ye moko Lubumbashi batekela biso putulu na miso. Keno katanga meler toyeka ko démembrer ngo boye bosoto nyonso bimi na. No kwa sala ne lokote. Batrak nyonso ya lega pona libenga na ye. Et mon nana ki na bato nyonso. Soki na yezo muta cravate rouge. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? Surtout on a un premier ministre, mais parmi les ministres, le premier ministre, les cas médiocre, ils ont la pandina. Moto azala premier ministre pendant 5 ans. Na budget national, a $1 milliard. Moto bongo bo sale confiance à zonga suna. Arozonga ko sala. Katumbi na plutôt Mozito na Matata. Les solo les karapenza te. Te baza ba congolais chef du gouvernement et ministre finance Mozito Matata. Même moi aussi avec Mozito et Katumbi gouverneur Mozito bandaki peka ko. C'est parce que il faut to comprendre le komoko. Na Congo to na bénédiction moko oya kozala na politique neti Mozito. C'est le seul na classe politique ne batikali oya outi na administration a échelonné ti a commis na sommet ti a comme politique. Maintenant aujourd'hui on doit confirmer. Bah, 2 ailes, il y a la mouka.
Mais dès la Lamuka Lamuka sous la coordination de prof Mathieu Kalele. Mamelo, Lamuka une minute. Na bande quoi nouvelle là. Une minute na éclaircir opinion. Éclaircir parce que nous sommes arrivés presque une à minute. Une minute. Lamuka c'est un état d'esprit. Lamuka c'est le peuple. Peuple on appelle ça qui mandat na deux leaders va porter Tumba Lamuka. Objectif moko assigner la bango Israël qui va maintenir pression na régime pour obtenir ba bonnes élections. Point barre. Alors entre les deux leaders moko alandi mwamba akei. Biso totikali na nouvelle. Preuve seulement. Tricherie ezali makasi. Motazo kokakoto sa convention ya 13 pages te. Moto wana bosale confiance comme président de la République constitution kokoto sa. PV monana te mamelo. Et so tolobi to kende bien pour ba imboka ba comprendre. Chaque leader na RDC a identifié par rapport à la province naï. Son amoni Fachi, je vois le Grand Kassai. Son amoni président Bemba, je vois l'Équateur. Son amoni le président Bahati, EVK, je vois Nord Kivu, Sud Kivu. Son amoni le président Mozito, je vois le Grand Bandundu. Fayulu Azawapi. Toujours na Grand Bandundu kunati. Na Yaoundé te. Fayulu azana fief. Bana mapasa oui ou non? Mais pesa nga fief électoral so batangi Fayulu ne na auto tangao. So la batangi Fayulu ba kochai wa. Mais Flavien accompagné comment en 2018? Ceux qui pouvaient qui Yaoundé la nationalité doutée. Fayulu c'est bateau Banso, même le chef de président l'État, Martin tu sais qu'il Fayulu. était ensemble avec non, lui. Écoutez, président Martin Fayulu, c'était le vrai Ndakala. Azwa kinde poids, il y a un grand leader, les 7 patrons. Au moment où Boyeba qui même Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi au moment où Boyeba Kaza Yaoundé. Mais nango na zo biso te. Kamere. Yango na lobino c'était un Ndakala. Tu sais dit Boyeba Kaza Yaoundé mais Bazalaki charge à Genève atayo mo. Azalaki Ndakala. Pendant l'action que confiance et alaki makasti au tourner, il y a gestion parce que yepena na salate. L'air abimique président et candidat président de la République pour le compte. On doit terminer. Nazo sili sa te mamelo. L'air abimique candidat président de la République pour le compte de la Mouka en 2018, bah PCA fait des routes. Yo soko bimi président ou organiser biso élection anticipée. Boye ba yiponani. Moto abimi candidat à organiser l'élection anticipée. C'est parce que moto wana vision na ezaki flou. Et tant que balobara mingi Mozito est très regardant na Itali gestion. Pe un kokoso donc eza pito pale. Mais ngala ma bisamino li solo ya bango nyonso si bale mwamba. Lobe ko bima sesange bimi ya matate bimi pe bango nyonso balandi mwamba bakei na ngambo mususu. Mozito atikali ye na peuple. Balanda mwamba epa ya nani? Mozito azangi mbongo, c'est ça azangi mbongo, matata azangi mbongo. Bongo bakeluka nini na kingakati? Pare na bango eza kingakati. Bango nyonso Fayulu est avec Kabila, Moïse est avec Kabila, Matate est avec Kabila, Sesang est avec Kabila. Et ça c'est secrétaire. Voilà. Merci beaucoup. Mozito est avec le peuple. Merci beaucoup Claude Ngoma. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On va terminer avec vous, mesdames. Mamelo, et comme ici, nga comme ici, nga teste classe politique, na mesala na ngobongo. Alors même les gens, comme yo, ngaza batu ya Kaboy, peuple nda fongo la pémis. Oyebi, Mohamed Bakayoko, c'était l'ancien premier ministre ivoirien, Persona Massia Koufaki. Alors vous le peuple, quand nous là on s'attend, na biftek, na bison, on vous cherche pas. Mais le jour où ça va barder, on vous prend comme des boucliers pour atteindre nos objectifs. Et comme vous savez que député, on est en place. Akenda kana guichet ko 21 000 akenda gaye moko. Mais quand il s'agit de carte d'électeur, à Kumbimas, tu vois comment les politiques sont capables? Ça me fait très mal. Mamelo, est-ce que vous avez dit que par exemple, Martin Fayulu a dit dans ces pays, vous avez une image à lobby, depuis qu'Abotami a monique escroquerie du siècle. Et zali o matata salage na bokangalonzo. Mais maintenant tant que bazo tambola lelo, bino pe bozo beta maboko, Zambe na ngai. Zambe na ngai. Qu'est-ce qui a changé par un coup de bâton magique que celui qui a détourné escroquerie il y a siècle a commis Monsanto et nous acclamons? Non. 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 Et maintenant analysons.
Baké combien? Ceux qui ont une élection, c'est que tu sais que la Bimine est président, la majorité écrasante. Toi, par exemple, élection au Congo, Zéla Mamelo, élection avant tout, c'est d'abord sociologique et tribal. D'abord. C'est ça la réalité politique. Un, Tozuna, Karti, Otubeta Masolo, Ozui Katumbi. C'est que au PC Mwandambu Katanga, Pokuna Bakati Kati, ba Fifi Bazali, Bato Katumbi ne contrôle pas les grands Katanga, comme Azali non. Ozui Katumbi Uchewan. Yami Bale Ozui, c'est sang. Faut que na Louisa. Dans l'espace Kasai. Bon, Nandenga Mabete. Parti Nanga Congo en avant, hein, na ko battre na Louisa. Yango monaki même en 2018 avant qu'il y ait une élection, Azalaki Moutou Katumbi n'a changé à battre la campagne pour na Tshisekedi. Et ça pas en bataille. Donc même la Kassai n'a pas na Kassai attaque c'est que la campagne était à 100%, à même à 90 quelques pour ne pas dire les 100%. Ozo ya misato matata. Kaka place à ton université mapona yowana. Ndako bimela. Muso za kuna nani? Ozo il fallait bega za Yaoundé. Bon, ngai na yebi. Toki nanga pe ako. Nanga akenda no d'abord ko yebisa biso makambule ki na ye moko ya ba mine ba ko sala kuna na province kuna. Nana ba information moko et pour na ko soka ministre ya mine fongola mama na biso fongola ka Antoinette fongola ka miso makambo ya mine nanga ko cha munoko we na makambo ya mine ko leka kuna na leki na waza gouverneur mamelotika na ko lo ba bibeli ba ko kamwa ministre ya mine sunga biso po même na lola ba pe ba bisinga DPO so gia makambo na za pe kuna makambo ko sala pe na makambo ya mine na kwela makambo ya mine après na ko zongela ngo après donc nanga lo bana yete ay so makambo ya mine aza kuna donc maintenant zo Tshisekedi aza nanani Jean-Pierre Bemba aux yeux espace équateur toi na ba calcul aux yeux aza nanani Vital Kamerhe aza na Vital Kamerhe Bahati. Ozu Bahati, d'ailleurs, c'est l'occasion, mais Bahati, de Azana Fatite, non, les makambo ya Lukuta. Makambo ya gouverneur ya Sud Kivu. Teongwabidi. Azan ni de loin, ni de près. Comme preuve, ba député au provinciaux bazalaki aou. Ba fandaki na hotel mokwa o ba lobegezi ya Vital Kamerhe. Ba umeleki ba fandaki Bahati n'a aucun intérêt na likambwana ni de loin, ni de près. Et c'est le premier d'ailleurs. Oya lobaki ke totalement to soutenir président de la République. Aza parima to babundela ki union sacrée. Je le vois pas aujourd'hui à quelques mois il y a ba élection a kende kozonga sim. Non. Ozu Bahati. Osilisi na Équateur wa. Okozali yao Fati. Jalisi Mbusa Fati. Na mwana ki pe azalaki na makambo ni jokomi politicien arrête. Giluando. Fati. Aussi, donc, soit qui kaka configuration, hein, autre n'ango élection, ndeba leader va face à Fati, il n'y a pas match. Et aussi, même Claude Ngoma, pourquoi vous vous justifiez? Ceux qui aujourd'hui offrent politique nabino, et comme que Muzuto akutana na Fati, où elle Fayou lui peut rencontrer Katumbi sans problème, il y a un monopole wana. Il lui peut rencontrer Matate, il y a un monopole, donc il interdit à Muzuto un acteur, il a rencontré mon. C'est quelle logique ça? Il a failli. Il faut conclure, mesdames. Je conclue parce que Namoni a besoin, non? Vous voulez écouter l'union sacrée? Logique. De quel droit, hein? Bango bana droit, il y a un contact politique, hein? Bango et la musique, il y a un contact de base de quoi? C'est base de quoi? Il faut même pas se justifier. Pourquoi? Donc, yo, la moukilobi, pas, on a matata, na moi, na caméra, au bon sanike, hasard de tourneur, ou y'a escroquerie mondiale, au tiki, non, ça, ils ont ma cambo, mais pour na kochité, maman, le lobby na chité. Donc, comme déjà na sou. Problème, je vais demander que le gouvernement, base na priorité, ma melo na zalaki na delvo, pour na monaki lo lenge, Ravin Oyo, battre le bas na Delvo. De gars Ravin Oyo, y a la loup. Ba profiter tout ce que t'as elanga. Bata la Ravin y a la loup. Bato basi ba kofi 5.
ekomi kombata bandeko nyonso ya pembeni ezoya le gouvernement bazobandata misala te. Monsieur Gisaro na bondeli yo na priorité na yo kobosa na rave ya la lute eza très grave. Monsieur le bourgmestre mamelo lobi ke na silisi na silisa na yo oya yena komi na Kinshasa oya za le kamboni ni nzambe na ngai mamelo komi na Kinshasa kufi kende liseka bambar zwa na makada eza likambo nini poto balongoli baye na kanpache pembeni ekangi nzela solo nazalaki na veni kiteka croisement na dimarché. Monsieur le bourgmestre commune à Kinshasa baninga na yo banome na bino bango ensemble bakosala ta moi semblant oyo zo sala. Pardon, voilà. Pardon, merci beaucoup. Merci, Médard Kankolongo, président Congo en avant. Merci aussi à Claude Ngoma, cadre Nouvel Élan. Et merci Nabandeko Banso, Oyo Balanda Kibiso, Namokolo Elo, Tokuta Nabino, Semaine ou Ekobanda, Pe na Bandeko Mosusu, Botika Malamo, Weekend ya Ilamo, Bisika Banso, Oyo Bozwami. Merci beaucoup. Hey, Moi bana. Kamata salaire bakati mbo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozolela nga livance. Olingo kubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka poko sala biso. Tata, loko lo bito funda toke de funda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tokinda. Voisin na yope. Biso pe ba magistrat bakati biso mbongo. To kamwe. Yona zo comme plainte. Na pesa avocat na nga to funda l'état. Na mbongo ya pasi boy. Tozo funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que Kozalaba Katibino Mbongo à Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que mes Libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour nakozwa en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Tout ça concerné Papa, nga mobile nga za policier. Ngai na kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malamo. Avec Sensap, retraite il y a ba agent à l'État ils a sous le kamba ko bangate. Retard ils a la kate, nkoko so ils a lité. Telle ba condition tozo yambela ba retraité. Mais tata. Telle ba condition. Nous solo beza malamo. Et bongo soki agent wana kufi. Soki agent a kufi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti soki a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans.
soki bazotanga bakotouche ntina âge ya 25 ans. tobangaki papa soki eza mpona retraite. Ce que na Sensap, retraité à l'état, vous aurez le coup de la Kalako. Exactement. Ok. loko eza nango cotisation ya retraite senga nalia nanga motali boso te maman ezali kelemba te eza nde mpo mokolo papa akozwa pension l'état afutaka ye lokola bafonctionnaire nyonso mpe akelela te to mpe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail bazwa ye en charge. elingi koloba te mosali nyonso oyo afutamaka na leta bakobanda okata ye mwa quelque chose po ete ntango akozwa pension leta ayeba kofutaka ye. Voilà, ososoli Sensap. mpona lobi na biso. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.